premier jour ya campagne ndeo nzamba senga qui parle de recommandations mutu nyonso oaza pe na besoin nzamba salele quelque chose la campagne akosala une offrande selon bozina ye so komona kokosala 1000 francs yo na nzambe na yo so kosala $10 osa $100 yo na nzambe na yo ezali offrande ya ouverture eza offrande ya ouverture et dernier jour de 27 dimanche wana nde ozala offrande ya fermeture wana siku ya clôture wana ezali chiffre 8 donc il faut na enveloppe na yo ezala chiffre 8 $80 80 000 francs 8 000 francs $8 $800 800 000 francs 8 millions de francs $8 000 ça dépend de ya moto ou soit si tu trouves que peut-être $800 te mais $80 pe ils ont mingi par rapport à ngai tu peux faire à tout ça de 300 à tout ça 200 mais na suka na 8 nda isa $280 nda isa $180 donc 8 ezala na kati $28 $58 il y a des chiffres 8 kola pambola mutumo. Je crois que peut-être que est-ce que 280 c'est chiffre 8 mais l'air to komaka l'air to bande au combat 2008 année 2008 année 2009 des fois on écrivait 009 oui ou non mais c'était 2000 mais 009 donc ce qui dominait plus c'est un chiffre yasu je crois c'est clair kola pambola mutumo je crois na point wana toyokani bien